Mbote bandeko balandi ya Afki ya marche ya solo topesi bino merci mingi na disponibilité na bino bokolandaka biso tango nyonso ba activité ya Afki nde topesi bino lisusu mbote ya solo bandeko na biso wana tomonaki mokolo na le 4 papa Philippe na mboka mokonzi Kinshasa ndenge ayaki kotala déroulement ya misala ezoko sala na lutendele kotala ndenge nini équipe na yo akitisaki otobengi papa Ibrahim Godwit azalaki wana pona ko monter ba étalage esika ba soso bakozala pe na ba batterie ya solo nde ba mama na biso tolakaki bino ete tokoya na nkamba Yeluselemi ndenge invitation epesamaki fale koya kosala entretien na tata mokonzi ya bule nde na tina wana na mokolo na le 5 nde tokomi awa na nkamba Yeluselemi nde tosengi na bino banso bolanda ndenge nini entretien ya tata Philippe Soprada eleki awa na nkamba Yeluselemi tozongisa bino matondi mingi pe totombeli bino bolandi malamu.
mobile de mon voyage, effectivement, j'avais eu l'occasion de rencontrer le chef spirituel en début d'année à Kinshasa. On avait discuté effectivement de la modernisation de la ferme pour l'aviculture. Chose faite aujourd'hui avec l'installation d'un premier bâtiment. Et donc je souhaitais effectivement renouveler un peu le partenariat et venir voir Ikamba, le chef spirituel. Alors quelle était sa réaction? Tout à fait favorable au développement qu'il souhaite mettre en œuvre. Il m'a bien demandé de bien suivre l'application et de faire tout pour mettre en place une formation et un suivi un peu de l'exploitation. Maintenant, à Kinshasa, où vous étiez passé, à l'Otende Lesotho site, oui. Quelles sont les remarques faites et qu'est-ce que vous comptez faire normalement pour que tout soit dans la bonne voie? Ce qu'on compte faire, disons des remarques aujourd'hui, il n'y en a pas spécifiquement puisqu'on est en phase de démarrage, donc c'est l'application de ce qui avait été décidé. Des remarques qui viendront ultérieurement lors de la mise en production. Mais par contre, effectivement, on va donner un cahier des charges précis et qui devra être suivi. Voilà. Si ce cahier des charges est suivi, la production se fera normalement, avec réussite. Donc ça sera un plaisir de vous revoir ici encore en Kamba. Tout à fait. En tout cas, à l'Outentele sur la ferme. Et si je suis invité à Inkamba, oui, j'y viendrai volontiers. Merci beaucoup. Merci. L'impression ezali na kanti uta le 4 na lobi yango ke esengo eza ya makasi ya koleka pamba te likambo mpe tozeli yango mwa ntango molai ya kozela mundele koya mundele azali koya te kondima ya bato mpe mingi ekitaki mpo bayebi ete basali misala na bango kasi likambo yango fale tobotela yango mbuma mpo mapamboli ndenge tata molimo santo alobi bazalaki komona yango te ekokita bato bakitaki me lelo likambo yango tobande kozela ekokiselmeli ntango mundela ye nayebi te po bozoyoka kaka bomona esengo oyo tata mokonzi abule alobi mpona bamama na ye malobo oyo alobi ndenge asololi na monsieur Philippe ndenge basololi kitoko monsieur Philippe apesi makanisi na ye ya kitoko tata mokonzi abule alobi oza yanga yo kokende na nga bamama na nga poto bakosombela nga babateri nyonso etikali kuna continuité ezali monsieur Philippe abimisaki okobimisa te liboso tata mokonzi abule alobi bamama tokosama teko so tolanda nzambe landa nzambe kotala mutu te kotala mama tata pasteur te mama pasteur te mama général te mama nani tata kingandi te tala si papa Simo Kimbangu kiangani le sel mutu tozo sale les alliés soki lelo ba mama ngana lobi ke ngana osala te parce que na linga mutu wana te na kopesa te muzuzu a zéro te ba mama toujours à zéro parce que les lotos salia kitoko sepeli sinzambe en général azoba ba mama mais ayebi mutu moko na moko oya che na oya chete ndenge moko alobaki ba oyo bakolandanga bo bakopesa nga maboko bazayanga boyo bakolandanga te ndenge batata baloba bazayanga ite siko yo zali parmi batuana tote sukulanda papa Simo Kimbangu est-ce que kolanda masenginia est-ce que kolanda ko sala te pona zo li futite yo nzambe abongiseli liboso yebi lelo apesi bisusuka bakata ya restaurant ba na yebite toko mano Kinshasa ndena ngoloba sudana kota kuna po alobi na miso mundele alobi na miso papa Lambert alobi biso tozaki wana ke na pesi bino lisusu restaurant ya munene bo sala bo kotsa biloko ebele tala po sa koloba mena soko ka tellement esengweleki mama journaliste na soko koloba te merci kala na tata mokonzi abule. Mes respects na tata mokonzi abule soki était eloko asali na ebite merci na papa Lambert pe pamba te papa lobaki ete ye ayela ye mundele et kokisami merci et merci na ba mama nyonso babimisaki mbongo pona ko peta molimo santu maboko et puis bazo continuer parce qu'à l'obi continuité ye bango ba mama wana na monsieur Philippe ye pe na monsieur Philippe ba mama mapamboli obozu ya uloba kutin ya uloba te donc na sengi merci ba mama tolemba te ndenge nazo répéter ngo main dans la main
union fait la force pour topesa maboko lem papa kosala likamne na mukina nzela biso ba maman esengo toza kopesa ye toza kosepesa ye eza nyongwe nzambe pa na biso eza nyongo biso pe toza nyongo epa ya nzambe soki tozosala te soki tozotosa te nde yango wana en tout cas nakoloba su na Kinshasa po na bandoloba kaka po nayebi te bo bazongisi mpo na likambo oyo tata nzambe apia bino makasi simoni kimanga apia bino su makasi mpo na nini bokoka susala bokoka komipesa po ete musalo ekende liboso. Merci. Merci beaucoup balandi ya AFKI en marche topesi bino lisusu merci na disponibilité ya temps o ezwamaki 4 na bino pona tina ya kolanda pamba te tomoni ndenge nini papa Philippe Soprada boye na ye na nkamba Yerusalemi ndenge tolakaki bino mokolo na le 4 boye na ye na nkamba Yerusalemi wana tolandi entretien na ye na tata Molimo Santu tata Philippe akotaki na mausolée pe tolandi biso banso ba impression na ye ba ndenge azaki awa na kati ya nkamba Yerusalemi nde na tina wana bandeko na biso soki bolandaki biso malamu tozwamaki na lisungi ya bandeko na biso papa Lambert Makwemino papa Landu Alfonso pe mama Fifi Ndongala tozongiseli bino matondi mingi pe tomonani susu na ba émission o ezali koya.